Non, on est aventurisme politique. Un phénomène combattant. Et Belen Abango Bazana Mikanda na potote. Ce que vous vérifiez bien. Et Belen Abango Bazana Mikanda na potote. Et na tuni combien de combattants au Basiba Lungwa poto. Baye ko sala ba mission pour na ko critiquer Kabila. Tout régime dengue bis toza ko sala ngo. Basala kana musika. Basala kana musika. Donc ça c'est une lâcheté politique. Mboka ba diaspora ke chimanga mais c'est pas voir le bien bien mais ceux qui biso ba diaspora to banga ko Kinshasa on a déjà barra sur place bo poser on so aliki na TV le mo alikambuna e 3 ans ils a belé oka tout le monde l'équipe on l'évacuer est-ce que eye banité yango ba ko banga ka mingi école on école na biso nyonso ceux qui to yepe na Kinshasa est-ce que mabana école na biso te est-ce que pouvoir on ezaka bon tondenge nini mais c'est pas bon il monte plateau mais que pour expliquer bango et puis moi monsieur mo on sait pour na bango est-ce que ceux qui bailler ba en sécurité ngambo bawe bazongi opposition bawe bazaki na kondo Maréchal Mobutu nde bawe baye ko tamba imba ina opposition avec tout ce qu'ils ont amassé comme argent ba monique ba komi ba vrai opposant donc bis toza ko benga bango ba opposant ni look bazani to mercenaires qui se sont fait recruter pour te baye ko tcha des ordres na kati ya opposition et moi j'ai trouvé que je ne pouvais plus évoluer dans un tel environnement. Il faut na sala hein oyo na monique population nga cause na sécurité. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être avec Joseph Kabila parce que je soutenais Évariste Bochab. Nas Sport TV na pesi bino mbote et c'est on nga za ko yeba ki boze belé ba internet na biso pona ko yeba nini ya sika ekoti na site na mino ya Nas Sport TV surtout mingi na émission na mino na show et memela bino toujours makambo ya kitoko makambo ya sika boyebi couple oyo dio oyo vraiment bon mesana nango ya ultra joli kinda ko ya presse à RDC na Fiston Chimanga tozongi lisusu le lisusu pona remema bino susu kolobela plus makambo oyo etali mboka na biso Congo et belé bande ko boza na libande ya mboka parce que bino nde botala biso vraiment mingi ko le katam susu ba o baza awa na République démocratique du Congo plus précisément na capitale o to benga na kombo ya Kinshasa bino bat boza libande botala biso mingi pe to yebi que phénomène oyo ba combattant eza mingi na bande ko na biso ya diaspora bande ko na biso mingi o baza libanda bino nde mutu bo banda likambo wana phénomène wana bo benga ya ba combattant pona boza na ba raison na mino oyo ngai joli kinda na ko boya yango te puisque mutu asala likambo pamba te mutu asala likambo pona bozala ba droit na bino bozo luka ko revendiquer bozala ba raison na mino oyo poussa bino bo créer structure wana alors lokola bozala pe na souci ya mboka na biso le Nas Sport TV to me bino sango oyo mukilo bozo lobela bo banda ko benga biso bozo tuna mais makambo zo na mboka o dossier etali cour constitutionnelle ndenga zoki décision ya kotika président na biso ya mboka parce que aza notre président ata borobo ya ye bino bat bozara na mboka na libanda ya mboka biso toza awa toyebi ke aza président ya République démocratique du Congo il s'appelle Joseph Kabila Kabangele Raïs neto message ko benga ye cour constitutionnelle et décida ke soki élection et salami Raïs Kabange soki arozala parmi ba candidat yep qui peut arroser candidat au pénalité mais cour constitutionnelle décide que élection Kabila reste le président de la République démocratique du Congo jusqu'à ce que élection Yassika et Kosalama donc c'est la élection Salama ce qui en novembre élection exacte donc élection que Kabila a retiré la président toujours oyo élection Salama lokola yem tabana masolo élection on est sûr et certain que yep kane mutu a continuer na masolo élection puisque après ça déjà goût après 5 ans tous les élections il est seul président d'abord il est à féliciter puisque Aza président Liboso oyo a célébrer élection yango wana na pona tout me ko développer ma glissement parce que on a déjà dans le bac glissement c'est salami to bunda to boya et tout mais glissement et c'est salami Kabila ponanga ndenge cour constitutionnelle a eu décision na ponanga na mona que président Kabila a retikala na pouvoir tout ça na mona mboka moko il s'appelle Bavominga la PCA Mbote et Trajoli Kinda na bandeko ba monyomba liboso est-ce que bakoye ba ona bozindo Bavominga aza nani po lelo to yamba na Nas Show Bavominga aza congolais Bavominga azali parmi ba jeunes révolutionnaires oyo basalaka depuis kondo Mobutu azalaka pote
dictature etelema mwa moke baoyo bapesa nzela mpo te afdel ekɔta na Kinshasa eleko wana biso tozalaka na université de Kinshasa e na banza baoyo bamonaka na bilili bamonaka état major ya université de Kinshasa oyo etindikaka basoda na biso ya ex-phase mpo te bakima batika nzela mpo te bana oyo bakadogo bakɔta Kinshasa balibere mboka na biso na situation toza nango lelo. Na nsima nazalaki acteur très influent ya opposition, nazalaki parmi ba jeune turc ya opposition, mais nakomona ke moi mobulu ekotaki na opposition nazalaki obligé ya koaccompagner population oyo ndimaki ke mbongo wana ekota na mboka et jeunesse ndimaki ke biso tosala bilan ya ki jeunesse na biso. Et en me disant ça bazaya kolinga koyebisanga ke to accompagner Kabila pote to rédiger bilan na biso elongo pote ba génération mosusu baya kotuna biso bino bosalaka nini te yango wana omonaka revirement moko esalamaki parce que na salaki relecture na bito zalaki na Mobutu bila Mobutu ezalaki ndenge nini toye kozwa kondo musée bila kondo musée ezalaki ndenge nini mais toye kozwa oya génération na biso ndenge nini azotambwisa mboka tomonaki azokomema biso na émergence azokomema biso na un état de droit. Alors il fallait que totika kosala extrémiste to accompagner ye akokisa bila na ye alongwa pote totika nani cahier de charge moko boye totika devoir moko boye po baoye bakokita ye bazala na devoir tâche makasi ya kosala mieux que ye yango wana monaki na dernière heure ndenge babengaka bango badisciple de la dernière heure biso toyaye kobima mopepe wana po te to accompagner ye kino ye akolongwa na ebonga na ye po génération mosusu ekita ye na ebonga emema bakongolais na émergence à 100%. Bafominga et là au moins tu as prouvé que au tikaki opposition parce que biso sozaki surpris nga personnellement pe na kamwa ki omona ki Bafominga a comme côté il y a parmi bato bazo soutenir le président de la République Joseph Kabila parce que to na yamba yo peut-être Fiston Chimanga les la première fois na yamba nga na la même émission mususu bavon obane côté le mela pouvoir yamboka na biso tu étais vraiment un grand opposant sur côté mozoloba ozo lengi sabango bo ezaka ndenge la majorité bato balobaka opposition yamboka na biso égal nzala yango bava boyine nzala akikota na majorité to ezaka rapport à qui n'a souci à quoi accompagner chef de l'État pas mon qui va projet les amalams pour la jeunesse en Boka. Mais je pense que n'a pas ce point de vue nanga depuis que nazaki na opposition nazaki muto anzalate et depuis na longwa opposition til le train de vie nanga échangé te naza standard. Je pense que je ne vis pas mieux que quiconque. Hein, je mène ma vie modeste, un petit pain et kozangate. Facilement on peut changer de l'opposant au pouvoir et tout. Ce n'était pas facile. Hein? Cette décision, Moko Miri, après 1000 réflexions, j'ai été accompagné par ma population. Hein? La population m'a dit que l'opposition n'a pas opposition contestatrice. Hein? Et puis, ce n'est pas une opposition constructive. Et je crois amener recette mon côté, pote, mbongwane kota. Hein? Pote et proposer alternance, moko boye. Yango Moussa Nango, c'est toujours tout rejeté en bloc. Alors que dans le pays Moussoussou, on critique ce qui est mal fait. Pote, batuba zwata kosala babongisa, c'est toujours méthode de tâtonnement. To comme quand même na résultat moko attendu. Mais il y a biso opposition na ya mebe na malom, on rejette tout en bloc. Et moi je ne voulais pas cautionner cette bêtise là, c'est une nécessité quand même politique que moi j'ai voulu extirper na katinanga. Donc c'est pas pour dire que na kimaki nzala parce que depuis na longwa opposition, je pense 2011-2012, ti lelo na tiala kondimata poste moko te na mboko. Hein, oyebi position nanga lelo, je suis mieux placé à cause n'importe quel poste. Hein, j'ai des entrées partout, mais na boya na parce que ce que nazui ba koloba que c'est par rapport à ce poste là que moi j'ai quitté l'opposition. C'est pour vous dire que ce qui ngana yaki na quand ya pouvoir, ezaki d'abord pour na censurer o eza malamu na eza mabe. Pote na koyebisa bayimbo ke o eza malamu to o eza mabe. Mais na moni ke bango bazaki na compréhension. O eza mabe sok boyebisi bango ba changer noki pote population esepela. Mais kuba ezo utende na ba ngambo bawe bazongi opposition bawe bazaki na kondo Maréchal Mobutu. Nde bawe baye ko tamba imba na opposition avec tout ce qu'ils ont amassé comme argent, ba moni ke ba komi ba vrai opposant. Donc bisto za ko benga bango ba opposant ni look. Donc bisto za ko benga bango ba opposant ni look. Donc bisto za ko benga bango ba opposant ni look. Bazani to mercenaires qui se sont fait recruter pour te bailler côté des ordres dans la opposition. Et moi j'ai trouvé que je ne pouvais plus évoluer dans un tel environnement. Il faut
hein, na moni que population n'a cause de sécurité. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être avec Joseph Kabila, parce que je soutenais Evariste Bochab, qui est derrière lui, qui fait tout pour que Bila Joseph Kabila ait applaudi. Même ceux qui m'ont dit que l'autre, mais beaucoup de la condamné nasima. Hein, oyebi que ba ministère belé ba sala succès na mboka na bino bonje makabangote, mais mukolazo ku fande besoin ba valeur na ye. Je pense que taille beaucoup yebaka valeur na ye, mais je préfère que bonje mango sikobolombo to tondiyo kende mais tonjimi misala yo sali pote ope akoya ame ko sala moi de divagation te, hein. Donc voilà un peu ça. Deuxième raison, au moni eza déjà introduit dans quatre ya ona autre koyebsayo, ezali vague ya ba faux opposants ba yai ko envahir biso. Hein, tous les Mobutistes. En tout cas, je ne suis pas trop autorisé à autant de combattre, mais boyebi bango. G7. Bawana baza opposante, hein, baza na kati ya kobunga nzela pamba. Donc baza ni d'Adam ni d'Ève. Donc je ne sais pas pour l'air ninga na opesa bango, parce que baza ba opposant depuis quand, et puis on ne peut pas s'appeler opposant du jour au lendemain. Moïse Katumbi. Bon, Moïse, je ne sais pas. Moïse, je pense que c'est une révolution, mais que ses anciens partenaires n'ont pas si géré. Hein? S'ils avaient géré certaines frustrations, au moins que tinde na loba ke batu mususu bazo rendre mo konzi service à mabe, surtout bande konaye o bazana posa ba affaiblir ye alonga bango batika le supporter ba candidat. Donc bazana ba conseil malamu te. Hein, okomona basai on dirait bazo linge makasi nzokande balingi babebisela ye na nzinga na batu nyonso basutena kaye pote era komona ke alembi alors que kingandi yozwa, alors que c'est pas facile. Kabila n'est pas égal à tel, Kabila n'est pas égal à tel autre. Donc Kabila c'est Kabila. Hein, bakanisate que après Kabila il y aura encore un autre Moussoili qui sera accepté comme Kabila. Hein, donc Congo eza munene eza bikolo ebele. Je pense qu'il fallait bâtir en tête. Si c'était leur tour de causer un pouvoir, il fallait bâtir le tout pour accompagner de Konabango, pour que même Bango peut bazo honneur que Babé Bisselaye Bilana na Souka, alors que Bayebi que Azuko représentait peu Bango, au même titre qu'Azo représentait le peuple congolais. Voilà un peu tout ça. Je pense qu'ils ont tout intérêt aujourd'hui à accepter que tous à la Liboke Moko pour tout sauver le Congo. Siko bavon minga bandeko na biso oyo ya ba combattant yo penza oza mieux placé pour nous soigner bango parce que yo lokolo ozaki na opposition otali na ba raison o nyoso ucho pesa bango pe balandi ba comprendre ba raison na yo o esali ki o travailler na majorité et lo oni okoyebisa bandeko na biso ya ba combattant o tilelo bazo continuer ko telemela pouvoir ya Kabila do pona bango balingi te parce que tozo occasion ya recevoir quelques-uns ya ba combattant bien que balinga raté bazara mingi ko tika ba identité bango ezala vraiment caché bango pona bango balingi Kabila ata mokiete. Qu'est-ce que tu peux leur dire yo mutu ozo occasion ya rozala musika ya Kabila pe pembeni ya Kabila? Non, on est aventurisme politique. Un phénomène combattant et belé na bango bazana mikanda na potote. Ce que vous vérifiez bien et belé na bango bazana mikanda na potote et na tuni combien de combattants au basi balungwa poto ba ko sala ba mission wa pona ko critiquer Kabila to régime ndenge biso toza ko sala ngo basala kana musika basala kana musika. Donc ça c'est une lâcheté politique. Basala bazo sala wana c'est pour la consommation ya baninga na bango ba mindele kuna c'est un spectacle seulement. Je pense que ceux qui bazaki réellement ba nationaliste balinga kibaya basala biso tozo sala na mboka tonji mabango. Mais na musika wana ezaneti mutu akimi bituma nda kwa bando kendo finga libanda alubi alikuna makasi, c'est-à-dire là en tout cas na considérer bangote hein? Franchement na considérer bangote, même si bazola ndanga ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais wana je m'assume hein? En tout cas, vous posez une question, mais talibango est délinquance politique. Bien dit, bavon minga, do bandeko na biso nyonso ya diaspora, surtout ba combattant besoin na biso hotel mais na pouvoir ya Kabila, ezala bien boya na mboka, bo revendiquer ba droit na bino, bo lobi que non biso place tozo mona mabe ndenge ndeko na biso bavon to yambi lelo ndenga salaka. Biso na show ezala vérité polele biso bomba elo to ba. Oh bino bo lo bolo ba na biso, ya on peut biso to komisarango et pas moto surtout yambi to monuka ko répondre ba préoccupation na bino to komisarango
bango toujours donc boya na mboka bo revendiquer ba droit na so bomoni ke ba idée na bino na ya bango ekokani bo travailler ensemble bo imposer bango ba condition na bino ndenge ba va sala ba koyokela bino eloko moko siko oyo vraiment bava minga oyo dominer actualité na biso eza cour constitutionnelle décision oyo ezwaki que élection ou pas le président Joseph Kabila reste et demeure le président de la République démocratique du Congo. D'abord pona yo décision wana oyo président ya cour constitutionnelle azwaki pona yo en tant que Congolais d'abord au milongo na po ya muto travail à côté majorité pona yo Congolais d'abord au moins décision wana eza bien to eza mabe. Bon, eza arrêt ya cour constitutionnelle. Eza arrêt ya président ya cour constitutionnelle. Il y a la plénière là. Et puis na kata plénière wana eza na ba opposant ba délégué ya opposition. Donc ndenge na biso ki opposition zo sa divagation ebele. Bango ba désignaki ba membre na bango na bureau ya CENI. Bazuko représenter bango valablement. Ba tikala ko contester ba membre wana te ba longola bango ba qualité ya opposition te. Ya ba opposant te. Mais lorsque bazo mesure au bango moni ke bazo sepe nango te au moni ba imputer ango na régime en place alors que ils ont leurs membres qui délibèrent démocratiquement en toute liberté avec d'autres membres na kata plénière et la même chose na cour constitutionnelle ça c'est une institution libre hein. Et ça, parmi les institutions de la République, n'est Assemblée nationale, gouvernement, Sénat, consort. Donc ça n'a rien à voir avec la présidence de la République. Vous assure, il y a RDC. Mais où on est Congolais ou bien on ne l'est pas. Pourquoi si on est dans le tribunal, il y a opposé au gagner procès, on dit que le tribunal est rendre en bien. Ce qu'on perd, commis, et tribunal, il y a opposition. Et il y en a, il y a pouvoir. Donc c'est-à-dire, justice est à la caca de opposition. Justice c'est cause na ngambo ya majorité teto cause na ngambo ya bavon monsieur bavon minga boluka glissement na lobaka bino nyoso boluka glissement na ndenge nyoso bo bana na recensement esimba te opposition telema ba marche ba ndeko na biso bakufa boluka glissement banda kala ti boyo kozongisa kaka président ya cour constitutionnelle o bozongisi wana na otanga kombo te ba ndeko nyoso ba bi président ya cour constitutionnelle bozongisi po bi ke ye azara tetu azara makasi na babiloko wana yango bozongisaki. C'est un bon juriste azara tetu te. Il dit les droits. Je pense que c'est parmi les bons juristes comptés parmi les juristes africains. Pas trancher toujours en faveur de Kabila. Non, mais je pense qu'à ça trancher en faveur, il y a opposants et belé. Na cause exemple peut-être il y a nani contentieux électoraux, il y a eu les opposants qui ont eu raison sur les membres de la majorité. Là, c'est quoi le banini qui a tranché qui m'a bé. Toto beka tranchaki bien. Je peux citer quelques cas. Clément Kankwa a opposé un membre influent à la majorité et Clément Kankwa a raison. Vous allez me dire quoi? Les autres touchent mal la mort aux populations. Non. Mais quand la député, il y a majorité. Hein? Tu sais ce que ça pèse parce que les grandes décisions, il y a vote dans le Parlement. Mais lorsque vous perdez déjà une voix, c'est beaucoup, non? Je ne sais pas comment ils ont touché directement la population. Ils sont tous élus au suffrage universel. Na chef de l'État, na ba député. Comment ils ont touché la population? Mais les élections, on était les populations, directement. Nous sommes les populations. On les a plus individuels. Dans le but, nous sommes les populations. Et le coin individuel, ils ont été parce que Clément Kankou, comme député, a produit, il y a peuple n'a eu voté. C'est une frange de population, une frange de population congolaise. Hein? Et la population où Rwanda, et la population où Zambie, et la population congolaise. Donc tu ne vas pas me dire le contraire, madame la journaliste. Il y aurait élection ou pas, d'après vous? Non, élection est Gozala. En novembre? Je ne sais pas dire qu'en novembre, tout dépendra na consensus que bako dégager na dialogue. C'est pourquoi nous avons que donc il vite dialogue. Parce que selon eux, balinga basa l'atterrissage en force. Donc basa la crash alors que conditions zo permettre bangote. Ndenge bazala koloba décembre mais non. Ba interroger bien constitution. Hein, je pense que na opposition ba to boanye bele bazali. Na yebi bango. Vous dites que la bango espace te ba s'exprimer. On dirait que dans la opposition ça a raté. Est-ce que à peine dans opposition to comparer na pays étranger. Tant au monde ba opposant, mutas banda zala opposant tia au coup opposant.
problème bazotikela bango espace te, ça veut dire quoi? Espace ezali soki kofinga kabila wana espace bosala marche bokangi bino batie bamaya moto partout moye bosango na tina siko marche bokubandaka kosala marche mais à l'occasion de rien. Chaîne ya opposition bakanga bakoloba na nini? Madame, je ne suis pas venu ici pour défendre chaîne opposition, chaîne consort. Ce qui est en règle na état congolais. Ce que faut pas côté que bakangi chaîne. Tout ce que vous respecter d'anthologie. Donc si quoi ba sanctionner parce que vous chaîne opposition. Car rapport baloba qui est touché pouvoir. Mais chaîne parce que jusqu'aujourd'hui, moi je continue à fréquenter les chaînes de l'opposition. CCTV. Bon, je ne sais pas. On rende tikala. Bon, ce qui est tikala c'est-à-dire ce que respecter cahier de charge nango. Ce qui ba chaîne mususu oyebi ke ba imposer bango nani nouvelle technologie information ba kokite mbongo ya ko s'affilier et s'abonner ezate bona boy et ce qui mesure quoi ba lobi kaka non ba sali bongo pour ba chaîne opposition alors qu'il y a des privés qui en pâtissent aussi. Pendant qu'il bakanga ka po élection communiquer ya opposant. Na yebi angote. En tout cas na yebi te et puis je ne suis pas proche ministre à information et presse. Si je l'étais n'a pas poser question et ce seulement pour ça. Bien dit, monsieur Bavominga, natiko na maboko Fiston Chimanga. En tout cas, nga na ozongela o lisusu, peut-être pour une dernière question, quand nous tombe message na nacho na biso, na otika Bavominga na maboko ya Fiston Chimanga. Entre-temps, avant mon Fiston Chimanga, Narcisse Kalamba o azara toujours na régie, l'homme qui manipule 10 000 boutons à la fois, manipuler yango lisusu Junior Coxman na caméra, donc manipuler biso bouton na po mon mbala Fiston Chimanga. Pouf. Oui, merci Mingi Bandego Balandi à www.nasfortv.com. Encore un grand merci pour la fidélité. Je pense que Jolie Kin, l'ultra jolie, elle a vraiment posé toutes les questions. Ma question à mère a posé et pas M. Bavon Minga. Et quand moi fais Chimanga, tu considères moi Mingi côté la population. M. Bavon Minga, le Congo souvent dit que c'est un pays où il est riche. Mais la population, tout ça qu'on s'est retrouvé. Vous avez dit que non, l'immigration c'est bon, mais côté social, tout ça qu'on s'est retrouvé. Si le taux de dollar est matin à niveau moko, papa, on imagine que Congolais a s'est retrouvé. Est-ce que nous sommes en Congolais basé à droite qui passe à la marche? Est-ce que basé à droite qui bable, il y a une chaîne baloba? Quand on a mieux placé, mais on peut expliquer. N'a pas diaspora, n'a pas de Congo, ils en ont nini. N'a pas de pays, il paraît que pour ce Congolais, mais il y a un pays, est-ce qu'on frappe ce Congolais? Donc, primo boy, mouton que supporter, mais c'est Bavon Minga mieux placé aujourd'hui. Na plateau de Nacho, on peut expliquer surtout yeba. Monsieur Fiston Chimanga, na banza ozali mwana mboka, ozali kolanda évolution ya situation en mboka. Sur le plan social, je pense que beaucoup a été fait. Et ça, peut-être, bazobo par mauvaise foi. Zoua, il y a de cela 15 ans. Au tal Sika, Joseph Kabila Zoua Kimboka, au tal Ati Lelo, Yomoko occupé sanga moi différence. Peut-être que soba tozana katamboka tozo mona différence wana te. Bazo tamboka mupaya pesa ganga témoignage wana. Des fois, une fois, joli kinda invita kinga na ba cadre moko boye. Tokomi bana poto bayaki tokutani basepeli indiscrètement balobi mais bazali ko critiquer régime Opamba, hein, il y a quand même une avancée systématique. Donc un voyage de 1000 km commence par un pas. Mais bon dimake tosito bandaki tosito dekolaki, il faut qu'on encourager ba effort pour fournir wana enzela nyonso oyo ezakana ba obstacle eza neti ozolia fufu mokua ekotio na linu yo zana nzala okolongola mokua otie pembeni o continuer kolia même soki mwa makile bimi na lolemo hein okotia mai na munoko osopina se o continuer que o décourager o abandonner. Donc c'est pour vous dire que émergence ese bandaka tozoko kene nango ba difficulté ezali oyoke ezana ba shit ya nani ya ba prix ya ba matière précieuse. Hein? Tout ça, ça influe sur l'économie de notre pays. Et ça, quand biso mon côté, et ça va payer belé au bazala qui peut-être 10 fois supérieur que biso, les autres se doublé bango. Hein? Mais nous sommes le bamakate parce que Kabila sala kango sous silence. Mais tozainde na bango na biso zakaka bande kona biso moko. Au bazala politique, au toi que je me mette. Hein? Il fallait commencer par applaudir effort sur Salemaki et après ko banda ko bake sikatel nanu bo salité. Bambe ko lancer projecteur ne sika oyo makamona ne bandi ko salemate ozolanda lelo koko
pesanga réponse ce qui réellement oyebi fonctionnaire ata moko o alexaka 1 mois sans toucher son salaire même ce que za minimum ndenge bozo kolobona azate ce qui bokomi les 15 ou les 30 selon ndenge bafutaka bamusu bazozwa les 15 bamusu les 30 bao bazwaka les 15 soki bokomi les 14 les 15 babanke efungwami babandi kozwa bao bazwaka les 30 soki bokomi les 30 babanke ezwami babandi kozwa déjà c'est une avancée systématique au moins mutu nyonso akozwa nyongo ayebi ke na kufuta na salaire nanga par rapport à bileko wana oyo mutu azwi nyongo wana epeke memaye na prison makala parce que asali 6 mois impayé hein donc nyonso wana eza volonté ya mokonzi ya mboka hein lelo komona ke mboka tozalaki kosomba billet ya avion mpona okende Lubumbashi à plus de $500 mais lelo mpona okende Lubumbashi ezobangisa su mutu te biso ezalaki ata mpo okende Lubumbashi kananga il faut belisa mutu je peux te faire 3 voyages par semaine aller-retour sans que poche nanga ait souffrir parce que l'État esali effort pour rendre accessible moyen de transport ezala fluvial maritime et aérienne. Donc, c'est-à-dire, ça, ce sont des avancées, les exploits que Joseph Kabila est en train de réaliser, que les gens de mauvaise foi ne peuvent pas accepter. Tozalaki na armée, ezalaki incapable ya kobute hors du territoire national, batomboki. Lelo oyoki soki massacre sami na Beni, et FARDC se mettre dans nzela, ADF na Luna, ba consort, na ba FDLR nyonso en déroute. Parce qu'on a retard. Après, déjà, parce que massacrer la population congolaise na Beni, ba image des alliés, ba mitue pasou qui ba bomi combien de personnes après bon ba intervenir. Oyebi situation na zo sala biso pasi. Je suis proche du pouvoir. Okoy baté combien de fois mon konzamboka akisisi ba alarme na ye. Monsieur Papa, s'il vous plaît. Ça parce que bozo ko nuancer. Mboka na biso za munene. Yango no moni tozana bitumba mikolo nyonso. Po ba voisin balingi kaka babotola biso ekolo babotola biso ndambo ya mabele mais mokonzi ya mboka alala kate sécurité eza maboko na ye pe azoko se déployer. Vous imaginez que soki babomi na Beni batindi déjà ba soda bazo sécuriser mokolo mosusu koyoka na tingi c'est-à-dire bazane te ba miyibi bazo talaka ndenge nini batoyo bake ko contrôler lupango na cointel moyibi batikali ko batama na kwa mosusu po te ayiba ta lituka donc ezo sala biso passe motema mais tout est tenté d'être fait dans le sens de mettre en place un mécanisme de sécurité très assidu, très fort pour que la population nabiso est sécurisée à 100%. Ok, monsieur Bavon Minga, mingi souci à bandoswa congolais libanda ba diaspora, tu peux ba congolais, ba mitona mingi ke mokonzi mboka na biso quand il y a toujours quelque chose que c'est passé dans mboka, ne tout le monde na mboka ba pa ebele ke mokonzi mboka lekine tono ike alobe li to teleme likamwana, mais biso na Congo on dirait mokonzi na biso on dirait akipa makamwana te. Ne to bi kamba dollar est matina niveau moko mokonzi mboka a télémité. Mboka na biso Congo biso mo courant na biso, mais du jour au jour les contraires to ki na suka courant comme suka mo ya mabe ya population na bando alibana mboka tunike chimanga so bozu moko ya ba imboka botuna pourquoi pas yimutanda en tête ya mboka tele maraté pourquoi alobela mboka na biso a sanctionnaka pourquoi ça la honte timanga yebisa bande ko na biso ba ko tuna wana ke soki omoni ndeko luzolo bambi azongi pambate azui autorisation explicite ya mokonzi ya mboka pote ba mandataire nyonso oyo bazoko bebisa économie ya mboka ba fossoyeur économie na biso na ba boyebi lolenge oyo ya FPI nde kombengele na ba mususu o bazolia mbongo ya mboka oyo ki auta ko sanctionner ADG ya compagnie aérienne biso ya sika ya aviation asali ata 3 mois te yemoko a sanctionner hein donc je pense que tozana état impunité te hein donc lui-même produit beaucoup d'efforts pour te mbongwana ekota mais oyebi ke moyini ya mboka azakaka mokolo mboka bande kona biso nde lokoso bangagement ebele bazana nango balingi ba satisfaire nango les mêmes jours hein c'est pour cela bazoko détruire mboka bazoko piller. Est-ce que mokonzi mboka atiela bato nyonso la police na ye privé po tetala ke nani azoko yiba to atiela bango ba caméra na ba banque na ba bureau na bango po esika ya vandi aye bandenge nini ezoko tambola. Je pense que petit à petit bokomona ke prison na biso ya makala ekotonda et ça je vous donne ma main à couper pour ceux qui na bimiseli bino secret belé
bokoyoka ke mboka se vide bato ebele bakimi botikela ko bando frapper bozala bato liboso bokoganga eza règlement de compte. Ok, merci monsieur Bavon. Moi mutuna ya moi suga pour ndeko je le payer akoba na lisolo ba ndeko libana mboka ba diaspora ke chimanga monsieur Bavon le bina bien mais ce que biso ba diaspora to banga ko Kinshasa pour on a déjà ba sur place bo poser on so aliki na TV le moi likambunaye 3 ans ils a belé oka bu tout monde l'équipe on l'évacuer est-ce que eye banité yango ba ko banga ka mingi école ngo école na biso nyonso ce qui to yepe na Kinshasa ngo est-ce que mabana école na biso te est-ce que pouvoir ngo ezaka bon to ndenge nini mais c'est pas bon il mon plateau mais que pour expliquer bango et puis moi monsieur mo connaissez pour na bango est-ce que ceux qui bailler ba en sécurité pour mo un peu mo na bango faut pas ya ba pour te moi une pierre pour ba ko banga ka likamo ya quand les vara bango kanga bango pour ba vérité yo mo mieux placé mais pour lancer mon message wana. Moi je pense que Zamboka na bango bazobanga nani bazobanga nini Kabila zalaka na kasho atiaka ba diaspora te mais soki yo diaspora oyaki na méthode moko mabe ya ko trahir mboka lolenge bawo bayaki na bande moko boye pote ba bande ko recruter ba jeune kuluna ba former bango po ba bando sa ba terroriste et soki sécurité à l'état et dénicher yo il faut bâtir le boko na yo. Est-ce que wani faut le baquet ba enlever yo pamba yo oyena ba action moko yamabe action négative contre état congolais sikoyo mokonzi mboka to service à l'état etika yo obebisa mboka ozo bizali mabe o bazo faire sauter ba avion o bazo faire sauter mituka na mboka mususu o memela biso wana za kitira na biso te kitira makila ezaka biso te yango wana mokonzi mboka azola la te atie tout en place. Ce qu'on a congolais, oye pour nous investir, bravo. Ce qu'on a bloqué benganga na collection zeleni no kote la bakoyamba yo. Okosala makambo na na ndenge okozonga. Ce qu'on a qui pote op la sa projet moko boy ya éclat et que ozoko kokota te. Lokabiso to komema yo bakosengo mbongo te to kosengo carburant te po bozape na eloko te. Hein? Donc, monsieur Bavon, si je peux intervenir pour son chumanga, Batumsu ba meka baya ko investir na mboka. Ebele na sabu o bibiso za ba pandisa on a sala ba émission finalement maman jolie qui avec votre pays, ba comment ben à votre pays. Ba bon c'est que ça notre pays. Ba comment avec votre pays, il y a des taxes, il y a des ceci, il y a des cela, il y a des papiers au couteau. Ose batamutu na makote. Je viens pour investir chez moi, mais bazo créer na bablo mo ka pour ba coincer na sala yango. Ebele baya ko sala monsieur Bavon. Bon, mboka na mboka eza na législation nango. Soki bidé na biso mboka e vivaka pe na bapako. Sikoyo ofuta pa côté po outi nani poto za diaspora. Soko kutaka biso futaka pako. Yo pe futa pako. Mais soko manike basengo pako existaka te. Il faut dénoncer même à la télévision. Batu na mutu wana pako wana outi wapi. Mais ebele bobo sanaka. Ezala ba pako ba infliger kana ba étranger. Bande ko biso bele ba koma ba commissionnaire. Chinois, Belge, Américain, Libanais alingaya ko investir. Pona ko esquiver ba pako ya ko futa ba droit nyonso faut futa en tant qu'expatrié, il faut s'accrocher sur ma congolais. Mais ce qui service à l'état est découvrir que Congolais a capacité à faire l'action était parce que ceux qui bazo ko sala interview ba comprendre facilement que ti magasin na mbongo ate joli kinda cause mosolo était c'est-à-dire les gens moto utiliser pour basa le loko pote échapper na trésor échapper na ko futa ba pako échapper ko futa ba banani ba taxe mususu wana za manque à gagner pour na pays na yo c'est-à-dire olingi pays na yo te alors il faut pas dire c'est quoi ça votre pays mais pour na pays mususu. Voilà. Ok, merci pour la Kabouanana, monsieur Bavon Minga. Est-ce que Namboka Zulu Kinda, moi, je tourne sur la souka Yelinga. Monsieur Bavon, Congolais, pourquoi Bino Batou besoin de pouvoir, tout Bino Bakonzo, bon camarade Mboka. Vous avez facilité Mingi, facilité Mingi, étranger qui est ban Mboka. Au moins, moi, Libanais, Moro Boé, à une maison, à une Kinshasa, à on a Congolais Boé. Mais celui qu'on a, mais qui a le droit naé. À ce téléphone, j'appelle quelqu'un qui ngandi, mon continue robot. Oye, au côté la moi na mboka, est-ce qu'on maltraite moi na mboka? Papa na biso, ça la passe. Et puis baba que chimanga na ba passe na biso, to nimi Congo ils en a kimia babo guerre. Poto ko banga na biso, ne makamo eko kindaka. Na bité mais c'est parce qu'on assurer ba congolais, ouais liban na mboka est-ce que moi na biso guerre eko zato ko sala. Poto banga na biso, na ba mpira to ni ba mpira mais kimende zala. Pourquoi d'abord ko assurer ba congolais libanda? Parce que ba oya awa soki bazo komile c'est-à-dire ba yibi ba droit na bangote nga ba vominga muto bangisa nga azate
ozala libanais ozala chinois ozala nani soki ke okoti na mutambo nanga na koyebiso benga mutu nyonso kobenga benga général nyonso kobenga parce que chef de l'état apare na ba étranger te mais soki ke zana ministre akota na nzela nanga na koche mal à l'aise soki omoni ke ezana chinois ezana libanais ozo sakana nayo benga la police za pembeni siko zela général wazo ya wana dénoncer na télévision total musala ndenge continuer c'est la moindre des choses bino bokalise oyo lekana na zando oyo lekana na lingwala oyo lekana nani chef de l'état koyeba ke général tel akitaki asali boy non ba chaîne belé ezali benga joli kinda na ndeko Fisto Chimanga benga soki bandeko na biso muso yeba basala makele belé bakoya bakofilmer ekoleka mbela wana ekokomela mokonzi ya mboka na ba oyo bazokamba mboka sur les plans de sécurité. Je pense que les jours qui suivent okopesa merci na gouvernement congolais to na mokonzi ya mboka parce que azo sécuriser ba congolais nyonso. Merci beaucoup Fiston Chimanga. Comme vous avez compris, to comme déjà na suka il y a émission na biso alelo na show alelo vraiment to comme vraiment toujours quoi atterrir. Juste une précision monsieur Bavon Minga, bandeko bazolanda biso partout au bazali ba la émission na biso au outil ko confirmer bango que élection et kozala. Est-ce que okoyi ko confirmer bango ceux qui président Kabila ozape candidat au mandat na Cécile? Mokonzi ya mboka tikala ko lobate ke akosala la troisième mandat. Hein, alobaka akosala remise reprise na mokonzi ya mboka wa kozala eli. Donc kambo troisième mandat wana nazokoyoka ndenge bato bazokoloba mais na monoko mokonzi ya mboka ngana tikala koyoka ngo te na état major politique na ye na tikala koyoka débat ya troisième mandat te ezaka ka baleki nzela na ba oyo balingi ke trouble salema ba pêcher à nos troubles. Mais sinon, en tout cas, je préfère que tout qu'il y ait un dialogue, tout le monde traiter la question sans tabou, comme ça, tout le peuple congolais, souveraineté naïe, nandenge akimia, nandenge mkonzamboka, Joseph Kabila, amimaki ango andoucer ti lelo. Tolingi makamwa bitumbate, tolingi makamwa mikirate, ezamboka nabiso, c'est l'unique héritage que nous avons. Nous n'avons pas besoin que ozo sa manamboka mususu, bamboka mupaya, et ça ne pas nabiso. Makila mwana Congo etangi mingi, ba oyo baza instrumentalisé. Bayeba ke bazoko se rendre un mauvais service parce qu'un jour bana bango bakutuna bango bibembe wana ezala kolala makilo wana ezala kotanga responsabilité na bino ezalaki nini ono responsabilité biso ezalaki parce que biso za kosala ba marche pote bato bakufa. Je pense que même bakoko na biso bakolimbisaka bango te. Voilà monsieur Bavon, une dernière question pour to kabwana yo actualité sous pesa dominée par CPI au bato katela mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo o azara sénateur ya mboka na biso bakatele 25 ans de prison na CPI déjà a consommé je crois 8 ans déjà ça consommé surtout ça les 25 mois 8 et tout atikali sous na mo ba ane belé lisusu pour na ko consommer lisusu prison na ye. Est-ce que décision na au cour pénal international bazui décision wana eza pour na yo monyango eza juste il a mérité ça ou c'est injuste il n'a pas mérité ces 25 ans? Bon ya liboso 25 ans wana ezali peine requise par procureur ya cour pénal international mais ba juge nanu ba bazuyango en délibéré te peut-être que ça sera moins peut-être que bako allégé mais même s'ils arrivaient à faire ça je pense que ce n'est pas une bonne justice parce que on dirait que justice contre les Africains et pour les Africains natikala ko mona mundele mokote ata ba crime bazoko sala à ciel ouvert ba bengisa na cour pénale internationale pour te ba condamner nya que les Africains qui sont condamnés za ba règlement de compte et belé kolobe zalaki mais na ba émission lingala boy j'aurais des difficultés parce que na sala na droit international na défendant na droit international. Et puis je suis relationniste, je fais les relations internationales. Makambo est allé ces pays na yebi yango mingi. Hein? Depuis création nango ti signature ba statut nango. To yambo ka po expliquer biso kara yango prochainement. Senga ke ezala émission moulayi mais biso to mona ke on dirait ezali épée moko ezaka suspendé sur les États africains pour te ba faire trembler ba chef de l'État na biso po bakoka ko fungola minokote liboso ya ba oyo bazoko dicter biso à partir ya likolo po soki ba yebisio ogangi alakisio banderole wana ya CPI comme ça yo ko fléchir et puis o hypothéquer souveraineté en mboka. Donc c'est un message qu'on donne aux Africains que voilà ce qu'on peut faire de vous à tout moment. Donc je ne suis pas erré parce qu'ils ont mérité en côté d'autant plus que les responsabilités à partager. Pourquoi pas tasser à qui répondre était
Et pourquoi seulement Jean-Pierre Bemba? Parce qu'il a été invité. Mais massacre bamoni ezaka kaya Centrafrique mais il y a Beni, il y a SPI, bazomona ngote. Donc ça ce n'est pas une justice distributive. Un message, un dernier message pour les Landinios, il y a des Congolais partout. Il y a Kinshasa, il y a Brazza, il y a Maroc, au Gloria Fallu, à Zolanda Bisso, partout où les Congolais bazali. Message nous copé sabango. En tout cas d'abord na ko remercier bino parce que vous avez une méthode moko ouverte. Au bozo limité ba question te bozan ba question tabou te. Je pense que ba oyo ba landi ya Nasfor TV bako sepelaka au fur et à mesure bako banda ko découvrir ba émission na bino na ko encourager bino po botikala église au milieu du village. Bosala musala bino sans passion parce que soki bo bandi to komi ba journaliste ya tel ou tel autre, c'est-à-dire bino pe bolongwe na nzela d'anthologie journalistique boyebi kinga pe na za mpanzisango, alors ça va pas être bon. Tokosala la mboka lolenge sengeli ezane titozo koboma musala na biso musala na bino parce que sikonga na zana na kazako mususu mais na sepeli na bawo nyonso bazolanda bino bazala fidèle na bino pe nazo souhaiter bango ba chance ebele. Merci beaucoup. Il s'appelle Monsieur Bavon Mingacha. Hein? Voilà. Mingacha, c'est ça, non? Voilà. Monsieur Bavon Mingacha, Bavon Mingana Mokuse, il était notre invité. Il y a Nash Show, il y a Lelo. J'espère que Mitoune Zalaraka, pour Nabi Balandia Nash Show. Nebozola Nabiswana, il fallait joli qui n'a tout n'écoute boy, à répondre boy. Il fallait Fiston Chimanga à poser question boy, à répondre qui boy. Numéro Nabiso, raison pour laquelle le téléphone Nabiso sera toujours ouvert. Numéro sera toujours affiché au bas, il y a étando eke na binoana donc bobenka na numéro wana mi balo za affiché wana borozwa biso bo tous les mituna bino mbala sima to yambali sous ndeko bavon jour on a disposition aza pas pour nous rezoyer mais to zué quand même apesi biso grâce pour na biso ndenge andimi ko le kana na show lelo to rezoyer car ali sous pour na répondre na mituna na bino o biso to tunité. Alors merci beaucoup à notre habilleur, il y a Nas Show, merci beaucoup na Mizu qui t'a dit kayo keba ndorona biso aza congolais azara na France donc yé a salane ligne de vêtements yokeba pona kolati sara biso bandeko na chokara biso te bino nyoso oyo boza ba congolais boza même nationalité congolaise te boza besoin pour olata kitoko asala babilama selon climat ora biso miko mo ba moyi to kota elanga meneti te ya bo moni biso na fisa tu manteau za t-shirt boye donc pe mali les amakasi bo mona pe ba tenir mali les ali car toujours na yokeba marque toujours ya vêtements oyo biso tozolata. Merci beaucoup na Junior Coxman, Junior Coxman wazaki na caméra. Merci à Narcisse Kalamba o bongo azara na registre ba image bomo na kitoro boye alambi asali boye zara bongo Narcisse Kalamba, l'homme qui manipule 10 000 boutons à la fois o fiston chimanga ba lèvres roses. En tout cas merci beaucoup. Merci à Bandinyo so na show to kutani bongo balasima pour na numéro toujours ya sika ya ba émission na bino o boningara mingi. Ce pour vous a besoin to mbela biso to mbela bino mutu songolo pakala bo bengi biso to kolukaye musa na biso yango to za basali na bino to kolukaye to kolobisana na show mais pour na lelo to sukiwana. Au revoir et à la prochaine.